Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV ya bino darling love ye yo la kanona ba mbote partout place bozwami la kanona bino ye yo mwana muluba botama muluba o ka sentiment o na lobara la ba direct bokota quoi bokota et bo darling love ye déjà na masolo na ye ya bien na profiter na pesa boss ya chaîne no mbote papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa na Georges Djunga tetela ke mafumbe ba mbote na yo Papinzi l'honorable Papinzi là en France bambote na yo toujours dans l'E-Love na émission na ye vous avez droit de savoir bozalaka na droit ya koyeba ndenge kaka ezalaka ndenge biblie commande ndenge batera biso na église rapport sexuel avant le mariage ezalaka toujours mabe bon batu mususu eza ça dépend ya ndenge batu bakumbana na jeune na bango mwasi na mobali faso bayokaneli faso bayebaneli tokoki pe ko condamner na nu batu te ezalaki na tonton moko na tontine moko balingana ndenge ezalaka mais papa ya mwasi aza na jeune ndenge mukiete asa pe na kombo na ye vraiment ana kinawa kombo na ye vraiment c'est yebana quoi tokotanga kombo te balingani bavanda na baope na ki fiançailles deux familles pe déjà bayebi ke bana biso mibale oyo baza ba fiancé papa bavandaka mais na mopanzi ya papa ya mwasi bazaki vraiment batumo à part non papa baondenga za mbongo baza batumo boye baza ba témoin de Jéhovah. Ba témoin de Jéhovah bino mo boyebi tonto bitu baza ba témoin de Jéhovah j'espère bandeko baza en poto bayebi ba témoin de Jéhovah ndenge bazaka ndenge ba memanela ka baza batu mongo ya kimia balanila ka maka nyonso na kimia bandeko papa ateya mwana ya lobi bokoyeba na nzoto ti mukolo bokobala na mobali na yo tellement pe la fille akola qui témoin de Jéhovah belé kaka yo mo bana ba témoin de Jéhovah ne bazala ka bazana bango teke msu bato bosa bango lito imoro normal azali teke le roi darling love na to bolisa mato ebele na lobi teke na zamuta ya lisumu na pese exemple kaka metiti mao seka nini bande ko balandi nzoka nde ndenge za papa loba na ye malobe s'envoler ekei na ngambo koto mwana mwasi basala tout na jona ye avant mariage et comme pepe na libala kokaka te ekoki papa lobi avant bobalana il faut que ça teste sida na lingite mokili eza na makambo ebele bande robalandi bakei na inerbe awa bake basalisi teste sida ndenge kaka ezalaka na mystique a fourmi mwasi na mobali baza na sida tala pito pale ndenge koti mobali alobi ke souvent ezalaka basi nga naza innocente mobali nde muta yeli ngai ngai boye mais mobali alobi ye amiyebi atambolaka bien soka zwi sida c'est que mwasi nde muta pesi sida abukani te aye papa mwasi alobi ndenge za boye mwana bino boyebaki bien mwana bino aza na maladi yango bondimaki ngai nazala na mwana na bino boye bifo bo dédommager nga parce que naza déjà mutu akokufa chance pe tala garçon eloko alobi chance pe déjà na mibotela bana na nga mibale libanda bandeko yango to sa nanu analyse ensemble nozanga morote na plateau metiti masoko ki ko fongola balandio so ya Congo check TV ba mona ba invité na nga unaza na mangolelo na plateau nazana fa l'artiste noir fa iba nazana tendresse dibinga la sirène mwana muluba loketo pete na respect to banana na tendresse dibinga po il est vraiment des makambu quoi. Tendresse Dibinga, bonsoir. Oui, bonsoir, darling love la canon. Dans cette tendresse Dibinga la sirène, mon amour baloquette au pete mbisa kwarum. Tela kasko simbate. Bo dundango hein. Toza to panza poke ba musique nanga. Vraiment to solo là pas de distraction. Pour am kolo dans sa kamso musa nanga parce que yango le bakamunga na zobo yande yango. Ce que comme biso na biso c'est grave hein.
Nakoba na maman ko lobato ndeni. Papa Fambote. Papa Fa, bonsoir. Bonsoir Darling Love la canon, c'est-à-dire moi ça pembe et taille goubou vraiment n'habite quoi déjà. Merci. Je tiens à remercier tout beaucoup de temps la nangane émission Oyo. Nous avons droit de savoir, je pense. Vous avez droit de savoir, je crois. Et pas Darling Neto et Banenge au sola. Moi c'est pas l'artiste noir autrement appelé niveau différent avec les autres Moutamarambo. C'est-à-dire regardez Moutamarambo quoi. Maintenant là tous on est temps au sola moi trop je crois tous allés. Merci beaucoup, Fa l'artiste noir. Nazongi la tendresse di Bingala Sirène. Attends que Babiloko yo zoboya. Obundela ka te basa poto zo bundela pe Kinshasa. Tale loko ndeko mobile lobike. Soki a se retrouver na sida eza ndeko mwasi ne mutapesi ye sida il faut famille wane dédommager ye. Ali boma na mutu na ye. Pour ça asa banalise dona ki fo ndeko mwasi mutapesi na sens te. Et na sens ata mukete. Ce qui pour le babongo, est-ce que tu as linga ba fiancé na la fille. Est-ce que ça dans l'examen il y a ni sida pour que le bablo kwana ba c'est un examen ba ça dans na ki fiancé ba c'est examen sida te dédé yo ba lobi bana oyo ba to saka ba boti te isuke la bango mabe papa tsa ki mobeko même bible lobi buri ko yeba na nzoto te avant les mariages parce que c'est kobo vous avez bafoué la loi. Maintenant, je sors oyo, okoma kwa koko là ça va berke non, moi la moi c'est pas de dédommager, pas de dédommager na nini. Ceux qui vont dire pauvre na libota na bino, on go bon na libota ngana, c'est pas normal, ça n'a pas de sens. Mais c'est normal tendance di bingaze loko comment. Non, peut-être c'est yende mo ezabota. Oui, ezabota mais il faut que nzoto. Pour ba na mbula, nzoto qui m'a raté et que pour la péter. Ceux qui pensent qu'ils pressent au 500 de moi aussi, il fallait qu'elle ait une capacité na ya ki mobali, asa mama mbangu parce que azo moi na tient ndako. Mais ya boy ko to sa mibeko. Abuki na mbeko Bible lobi, ba moi ça ba ko 500 de avant les mariages. Et abuki yango, ba parents na bango, parents na moko na bango alobaki, ba ko sala yango te. Ya sali yango. Et puis ya soukeza, est-ce que tant ba lingana gina moi si na ye. Asa ça que ba examen sida. Ce que c'est qui a ngoté atiko là c'est moment ça tout ber un peu te kana yemoko pour une belle baton dans la bangote maman et ça moi passé hein au moins moi c'est que coucher na mutali boma mais mi bali oyo au moins on boma bazo na bazemi ya bato normal donc mi bali bazaka na bango faible pour na kokoya par rapport à basi donc atika sentiment ko atika sentiment. Merci beaucoup Tendresse Dibinga, toujours likolo, Tendresse Dibinga, tika sentiment. Et fa, attends que mobali, on a vu son mobile à lobby qui est souvent à la kaka. Mobile a pesé un maladie, boy. Mais on a vu son mobile à lobby, à miebi, à ebi que moi si ne moutou, à bomier. D'abord, on va contredire maman Tendresse parce que je t'en fais un mobile, bon, mais arrêtez, n'a vu pas faire un mobilité. Mon temps au tambola boy matin midi soir mon balo temps yo tambola parce que to miyebi ndeti nga fano ba ke no bandana nga vie na nga tom susu na bimara na mwasi moko et puis à part moi so na bimana e wana na yokuta na mwasi o eseng na vena eti mama balibale yesi mama ba tester so na se retrouver na sida carrément ba ke no mwasi ndo pesinga. Et dans le sens kasi mawana tout après maman moi na ye atiko mena basi na kati wana te qu'est-ce qui prouve que non de combat de basi ndoko na mo sida non faut pas mi bali botonda te fatika ko ça sentiment te toujours la ba ignorance te mon to za la boy non na keno mabete na so ngsayo to ke na ba ignorance te mo bali de temps bi que non moi si au pesinga sida ça que ami ye bindenga tambolaka Tendresse c'est pas n'importe qui ou a groupe bamba charge mo boy si on attend. Tu penses que si il y a un rapport sexuel, d'après toi? Bon, dis-moi un peu. Je n'en disconviens pas. Oh là là, n'a pas obligé de tracher un coco, mais tant qu'il est mobile, il sait comment se comporter, il sait comment tout fonctionne. Alors, bien que non, moi, si on a pécié sida, carrément, il a raison. Il n'a pas raison parce que tu as dit Gillette, tu dois appeler sida Gillette, n'a ton malgré le baka, microbe sida et où me la raté le bana bon pépé. Mais oui, que normalement ils ont un rapport sexuel. Mais moi, si tu as ça innocente, parce que moi, c'est pas un sida. Et qu'est-ce qui prouve que non, de combat, on a Zarana Mosnel, Bossabotaramon, et Zarana Sida? On se prouve que parce que Biblon Bel Botos Boton d'arrêter pour la Simawana. Na Simane, n'est 40 ans, moi, c'est qu'avant d'arrêter moi si. Avant d'arrêter moi si, à Katarasukite, Zela, à Katarasukite, Banda, s'il te plaît, tu gang à tout solo là, tout solo.
nabi loba nanga ke mwasi mobali wana banda bakabwana na mwasi wana ti ya ko nga fiancé na wana atika okata suki te yebisanga okata suki akata te poni Jamais, je ne pense pas. omoni nde tozalaka boye baobjet trachant tosalelaka daya mo ndenge tomamba suki jete ezalaka no ya sika toujours na baironi te bato baotala biso na tv bato bamayele koleka biso ya bato batalaka biso na batv oyo na oyebi biso boye tendresse omoni nde tozalaka boye na ndako papa akopekisa eloko moni mwa mwasi so komi na basentiment moko boye to mosusu biso mbe togera yango to mosusu biso mbe togere basentiment na biso ke mwasi mwasi mpo akosala mabe qu'est-ce qui prouve que no à part mobali wana koma na mwasi wana mwana mwasi ndenge lisolo bapeselinga aza témoin de Jéhovah j'espère oyebi bano oyo bakolaka la liloba ya nzambe ya batémoin de Jéhovah ndenge bazalelaka nde bazalaka batambolaka tout droit quoi mama darling omoni ndeko na biso mobali wana ko ti ayobi ke no sida provenance nango te pa ndeko mwasi parce que amiyebi toye nanu na kanda eti ndenge bapeseli biso lisolo aza fi moko azala tout droit yo moko yebi bafi bana batémoin de Jéhovah ndenge bazalelaka totika komartelaka trop sur baeglise eza kibobiso te kibosiaka na kati omoni mwa mwasi wana ya mabe no nasali parce que parent na ndako akosa instruction mwana nga ya mwasi yo kopasaka rapport sexuel na mobali jusqu'à ce que yo okobala so yo mobali olingi yo kama mama nasilisa olati alliance okota ndako no libala mama na bien soki parent na nga boyi yo mwasi to mobali wana doit contredire te na yo ka parent wana esili vike na yo kakite kasi te vike yo kakite yango sort na ye ko se retrouver na sida poso ndeko na biso mobali na sida bandaka la sake bano aboti na ndeko na biso mwasi wana banga bazate la canon tout ça mam na sentiment te to raisonner na mutu poso to raisonner na mutu to solution bien sona motema to tana ba sentiment fa to ça no sentiment te mama rita lobi boy moi na to yiba comportement bana ba témoin de Jéhovah parce que ngamono na za boy na za mona ba témoin de Jéhovah malgré na za réprimander na témoin de Jéhovah ko la témoin de Jéhovah za facilité za kwanga na lipate les églises mo za trop na ba mibe ko belé ngana comment ko assister kaka ko assister mais na botem na lisanga Jéhovah so tu peux comportement bana batebati angata te comportement bana ba témoin de Jéhovah ce sont les enfants qui craignent Dieu au baïbi biblia mais tellement que za nzoto yango batsaka na ba témoin faut na chaperon za mutu o azana ba fiancé partout ba rose la peau ba ko na mbeba te batela ba garde-fou ezaka ba désobéissance pour na mingi na mona mobali wana azaki na maladie na zako azana ba intention amona ke ko kufatika famille na bango pauvreté parce que la ni famille na biso lo landa to landa via famille mona mobali mona ke bazaba locataire amona ke lelo biso ka kufina ye comme on ba silence ki wapi akotika ba ne ka bongo ka ndengo na ba famille na ye yango ke na famille ba to ba escroquer ezaba yango la bi ke ba jeune kinois baza trop na baza na kilo coûter ki moyibi ya makila. Exact, le jeune garçon a comment on peut pas dédommager le pan parce que déjà ça mikou feli pourquoi on va dédommager est-ce que ça va voir et alors est-ce que ça na preuve que bon manga qu'est-ce qui prouve que maladie n'a pas mon moi ça ya bimisa lobi mwana na ye auti ko bota makala mingi te aza na 3 ans miye na moi si oui quand on a nzoto ezora ba nete il verra tel donc il y a 3 ans wana to mona to ya bota akabana mwana na ye asangisi nto na mutu mususu ka sauf que sœur na biso wana je ne pense pas na bi mi bal te bazora déception hein ba ko ma chuchu alinga donc à ce contrôle là quitter to mususu pe ko za doa que ne ko rebandela ko c'est sur examen pour na nga ba que no rebandela sur c'est examen oui papa je voulais ajouter ceci maman tendresse ozo parande ko moi si ngana lo baboye est-ce que moi si wana avant kutana ndeko na mobali wana zaka mobali musute wana vraiment de toyebite merci c'est ça non analyse selon ndenge ba peseli biso histoire ndeko na biso mwasi wana ngana toyebi yango te ye moko ayebi ye ndenga za ndenga ndoko se comporter avant kutana ndeko mobali biso toyebi kaka za serante ndeko na mobali ti ozo conviction yoroba que non sida et outé pas fi on c'est parce que amiyebi ayebi ke bana ye baza en vie ayebi ke mwasi na ya kala ona jusqu'à présent elle se retrouve pas na sida ayebi ke non ye moko nous attend passer na vie nanga par exemple maman Ritz so ngale na du sida carrément no ba que non Ritz yo salinga boy pourquoi c'est que on peut singa ngo on a droit à un dédommagement pourquoi à moins que non a vie na suki vie na e suki
donc akokufa ne kaka donc parce que ba sida mon ba sida est malade ma bé et ça malade mo boye ça non moral à mutu moni moral zate ba tout ba kufa na bango kaka tika fatika ba argument na za solide moni moral c'est quoi déjà le loko mo ka convaincre que non c'est pas mutu boye carrément non ça nga ma bé ami bomat sur ibonga mi boma po ba futa ba sanga le pangu ba pesa na ngo pete po na nga libota ba pesa loko moko te oui to ke dia na conclusion libota wana ba pesa loko te parce que preuve exacte que moi na même te pesa sida c'est pas la peine ezadou azaki na maladie na ye azaki ko luka place nini oyo amoke libota ya bata pasi ay ko diembela wana donc bo pesa ye loko te so me ko pesa eza bondimi ke moi bo pesa réputation moi na même te ko pesa so moi na bino ya ko sera de nana dédommager nani donc c'est pas la peine tous à la batou dou bango mi baleza film oh sida opona na mona ngoza te du bango balé muto pesi to sida zate eza frappe parce que bible pekisi boki ko sala mari ko sanction te avant le mariage tango boki mbe ko ya bible sort nango zala kaka baboti ba pekisaki bo sala boité bo sali yango isaka ba frappe o eleki tika ezate o eleki ko yoka ezate donc bango mi balé ba mi tunana mutu ndenge na ye balonga mama ko dédommager parce que ça qui moyibi donc soit dédommager on bali pe moi c'est pas dédommager ba ke match kwata. Merci beaucoup. On est avec conclusion. Il y a Tendresse Dibinga la sirène. Fa l'artiste noir au Seki Boeni nango. Parce qu'il y a pas si conclusion na yo Olandi ndenge. Conclusion nanga par rapport ya lisolo oyo. Il y a pas si pour nous nanga OK non kufa. Papa s'il s'agit de porter familial plainte porter bango plainte parce que au milieu binongo ça au tambolaka au bindo mena vie na yo et puis ceux qui au barobo ya wana ça partout moi étant na famille wana kabola on a même famille wana kabola ngo pena parce que et où provenance à sida na yo et où ti na famille wana parce que et ça lo passi au moins que non preuve c'est parce que moi bien na tambolaka. Merci on a rolo baga na suka merci maman darling na ngo pesi ngo opportunité le kana émission non papa sois fort za mo bali. Ceux qui ont ko dédommager yo ndeko na conseil na pesa ko zomna temps mama tata moi si bande ko moi si na yo ba cousine donc kabola donc kabola mais non ce que to sani pour bino bobone mno ko dédommager yo sani accueillir moko conclusion na ngande ko na papa za mobali et puis na famille ndeko na biso moi si so bon que non moi pour dédommager ezate to lukato ba provenance maladi wana e uti wapi ou soit boke pas moi si na ya liboso wana bo sali tester ou soit entre bino ba parents ya moi si entre bino ba parents ya moi si Boros à peine malade pour affecter moi en abuno sans le savoir pour éviter. Donc tout ça et ça a tout c'est plutôt passé dans la test. Je crois prochainement de ce côté va nous décortiquer sur maman Kassima. Merci beaucoup Bambote Nayo. Bambote Nanga déjà merci Nayo maman darling et puis à ma certaine Tendresse Dibinga Metintima derrière la caméra mon vieux gérer comme talk c'est parti business et puis il y a tout le monde besoin de temps là na Congo check et puis na bateau tout besoin de temps là na fall artiste en émission oyo na s'appelle trop la labino trop. Merci beaucoup Tendresse Dibinga Bambote na ba muziki na yo po yo vraiment koto lalela ka mingi ba muziki oye muziki matati na poro likamona matote mbote na muziki na nga nyonso mbote na jina la kana sucre mama na Edney jina la patrona motema Blaise les bourgeois en tout cas mbote pina ba etu balinganga na vie na nga disha motomètre kandi to lingelaka ya Jericho Betox mbala mbuma na zoro mbala litutu kandi to lingelaka merci Yapati Kobetox Gauthier Business merci Pena Yomoko. Merci beaucoup Tendresse Dibinga ndengo ndima qui vraiment ko intervenir lelo na émission vous avez droit de savoir dans linga ki ozala pour musique na yo moko azu problème vraiment bande ko na biso ya mibali mingi ba problème sur réseau comme aboye eza po bozo zala vraiment pressé darling à côté na yeba na basité aza contre bana mibalité quoi eza po bozo la pressé avant ya ko coucher na mutu fo yeba nazo sala nini na nani ozala sur na yo moko to ba ko sala ka eloko te po mingi ezo tomber na berre eza po ani ozo sala eloko po sepelisa motema mobali ok na kata motema oyo ozo sepela nango te bo sali kaka ponga na sepelisa ye non to ba ko sala hypocrite bongo te ponga darling na bongo te jamais na linga ko sepelisa mutu ke ngamo na sa motema nazo sepela te vraiment et ko sala bien te bana basi mobali soka lingi yo akozwa kaka tan nyonso ya kozela
po eloko na olingi eloko moko te bazwa yango na facilité hein eloko moko te bazwa yango na facilité oye kaka boye ozwi kaka mbala moko boye to oloni kaka mbamo lelo eboti lelo te vraiment eloko pe boma biso vitesse age nzoto ngo pe sentiment ngo pe bo excuse nga ekangama nango pe na sa makolo te za nango sentiment mo atango mukie ici la nango ici la nango vraiment bozala kaka malamu na ba mibali na bino boye baka nini bozo sala nga lo baka boye ba nini bozo sala pour conseil opesa mama bolingo zala te boso darling déjà ça pété déjà talisi ya yo opesa conseil ya yo kiloni ayo kate. Merci beaucoup, merci na réalisateur na biso Metitima. Oazo ça que toujours bon mon émission vous avez droit de savoir Kitoko Boy. On a vraiment makasi Metitima. Merci encore na honorable Papinzi là depuis France. Honorable. Oh bah mbote na vraiment belé on a ba bébé na nga na France. Prétacolore moi ça mondele na France na Marie Kabala depuis États-Unis na New York bambote na yo vraiment belé nzambe na bosani mutu moko mais non c'est rappelé atana émission ya na oboa ka mon vieux na bosani j'y peux pas na 5 fois ballon d'or na Suisse bambote na vraiment belé yé moko mobala moto Mobala Clarisse Plasma donne ma vomi sa joie au Pedro soki ko to donne ma vomi sa seme ki nanga azobala yaya nanga azolongola biso sani moko na ndako na sengi mbonga libango bongo yo na sengo mbonga libanga te soki soko ki na bwaki yo te tindelanga mbongo nanga po contre zonga ka bozaka brancher na chaîne Amino Congo Check TV boza décider check Congo Check TV. Yasiba Mutombo, Congo Check TV, Yasiba Mutombo.